La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonsoir la famille. Mbote bandeko bolandara biso, bonjour, bonsoir, wana boyebi. Yango e dépendara mingi vraiment na air oyo oko landa biso. Bandeko nanga to Yesus na lisolo ya dola, en tout cas makambo ebimi ebele o esali biso pasi, o to regretter nango, o peut-être to bandaki ko ignorer makambo ebele oyo ebimi po na liwa ya mwasi ya dola. Bandeko c'est grave. Et puis eza mawa koyoka ba secret ya bongo. To yake ebele a to fingi famille ya batu, to yake ebele a to lobeli famille ya batu, bole mwana na bino, mwana na bino, to yaki ebele. Ba live etambola ki vraiment mingi. Ba live etamboli réseaux sociaux mobimba. To yake ebele a ya ko condamner famille ya Frida, ya ko lobela famille ya mwasi ya dola, to zaki ebele o to lobela ki famille wana. Mais lelo ba vérité ebimi tellement ebele bandeko nanga. Famille ya Frida balobi makambo ebele o penza ceux qui ont makambo ngo tiango na balance lobi kete sur 100% ya makambo famille ya Frida lobi tozana 80% o ezokende ndeng moko ezokende geste. Et puis si pasi bandeko nanga ba vérité ono bimisa awa ezana bato ebele ba okamwa na ebike ezana ba mame ebele ba oyoka pasi na motema na ebike ezana ba fille ebele ba okamwa pe ba oyoka pasi na motema. Bandeko bo tira attention na suki na ngate, bo tira attention na mama oloba. En passant mbote na bandeko bolandara biso, mbote vraiment na bandeko nyonso o bolandara Xile Botelwa TV, mbote na bino esika nyonso oyo ezwami bino. Bandeko na ngaka nde tolobaka, soki ezamba no liboso koti na Xile Botelwa TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager. Ming ba partage na bino nde to lingara awa po ba partage na bino nde esalaka biso tozala ba partage na bino nde esalaka ke chaîne na biso e izala. Alors ndeko nanga tango koti partage Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bossa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, en tout cas partagez vraiment partout nzamba opambola yo. Likamba Frida esali pasi. Batebele bazaki koya na internet, batebele bazaki koya bazolobela famille ya Frida, bazofinga même famille ya Frida,
bazolobe la famille ya pauvre, famille balemwa na bango, baza famille moko ya nzala, mais tokende pai tozonge pai, famille wana bana pasi. Pasi o famille wana bana ngo mutu moko za na pasi wana lokola bango azate. Même biso ba oto yo sala ba émission, même biso ba oto yo lobela. Mutu ko za na pasi o famille Afrique des ans na minitio, lokoko pasi ko leka bango azate. Na bete la bino lisolo o famille lobi ndenge makambo bimi, peut-être o biso to bande ko kanisa yango tende ebimi. Malheureusement, au biso to bande ko kanisa yango te nde ebimi. Papa ya Frida alobi akotia zolo na eli kolote soki ayebi source ya liwa ya mwana na ete. Alors famille ya Frida ba mekaki un peu ko tambola bilomo boyebika na Congo ndenge ezalaka so balobi ke to tamboli seke ba koti pena ba place mabe. Famille ya Frida ba mekaki kotambola ba mekaki kokota bakende koyeba liwa ya mwana na bango euti wapi. Comme eza likamba muta kufi, eza likamba mutu babomi, eza likamba muta bela kite abali 5 jours akufi, eza vraiment likambo moko oyo tokoyi koya kokena ngo mbangu te. Yango bomona jusqu'à présent nanu basali nini programme ya matanga te. Tisiko nanu basali makambo mususu te. Frida azaka ka ndenge bakota kie na morgue azaka ka bongo donde bakota kie na nzota malili azaka ka bongo nanu baki atate baki sala première pas auto mona ka basali balongoli biloka kati nanu basali elokwana te. Papa na ye atambolaki famille ba otambola bisika nyonso o famille ya Frida ba okende baolo bakaka liwe ya Frida eza na maboko ya 3 personnes. Partout au famille ya Frida bandeko message on opesa bino et oza message moko ebimi na famille ya Frida. Ebimi na famille ya Frida nde ba ye na message o na réseaux sociaux. Donc partout au bazo tambola ba omona kaka 3 personnes. Na 3 personnes au bazo mona mobala Frida ana kati. Batamboli ba place ebele ba meki vraiment ko tambola ba place ebele ba moni ke mobala Frida azana kati ya liwa ya mwana bango. Pourquoi famille wana etamboli po internet mobimba to fingi bango ba pauvre. Internet mobimba to juger bango par rapport ya ndaku na bango, par rapport ya place baza, par rapport ya otala ka ba video ndenge za ko se passe ba video o ezo leka na internet nde ba oki kozoka bango ba interview ba video ndenge ezo leka batu ebele ba fingi bango par rapport ya ndaku na bango. Mais ba secret monsieur ebimini famille ya Frida ba contribuaki pour na libala ya Frida. Donc tito moni na biso dola star ake bala mwasi na ye, tito moni dola bali, tito sepeli dola bali Frida abali na pasi mbongo na ya pasi, tito sepeli tito topesi ba félicitations mbongo utaki na tous les deux familles. Famille ya Frida batiaki mbongo na bango en jeu. Pourquoi? Parce que bazaki na posa mwana bango abala po ezaki affaire ya voyage ya poto. Bandeko makambu ebimi ebele oyo tozo kamwa personnellement nga nazo kamwa yango to wela kufinga rate to wela pe ko ya koluba te tango ebina nu vérité te ko wela ko ya koluba te famille wana bazaki obligé obimisa vérité ote mais soki bakomi na niveau kobimisa vérité oyo eza po bafinga mingi na internet bamoni ke bafinga mingi na TikTok ba live eke zongi YouTube ba live eke zongi Facebook bato azo finga bango trop yango bakoma ki na niveau ya obimisa secret oyo bango babimisi. Dola visa na ebima avant abala. To ebi bisuno soke Fabrigas azokende poto azomema bango na poto bazokende makambu na bango ya ba concert na bango. Alors visa ya Dola Star ebima kala azo déjà visa Schengen ebima kala avant
abala. Alors famille ya Frida bazaka na poto tango Dollar Star abengi bango pona yebisa bango ke azo voyager azo kende poto wana avant abala ke osa mamba voyage azo kende poto. Famille wana ba meki ko solola na Dollar comme ba bimisaka pe mwana bango akendara po boyebi déjà que Frida akenda Chine akenda Dubai atambola na ye. Alors ceux qui atbandé ko tambola bongo ezaki ka po avimbisa passeport na ye. Soki Frida bande ko tambola bongo ezaki par sentiment te kazo tambola par sentiment ba mona ye mais abanda ki ko tambola pour que avimbisa passeport na ye zwa kilo passeport na ye vimba pour le soko ba senga ta visa poto ba pesa ye facilement. Alors tango Dollar Star a betela ki bango li solo que azo voyager famille a Frida na poto. Bah, comme tout ça, là, déjà makambo ya Frida ya voyage. S'il vous plaît, oya, accordez moi quelques temps. To lande la makambo ya voyage ya Frida, à côté ça ba passeport, na ba ambassade, azo visa comme ça, bon voyager na ye. Dollar Star aye koboya, alobi ke ako voyager na Frida te, tant que abali na nou Frida te. Famille balobi na bango toza na biso d'accord. Bande ko Frida o bana poto balobi toza na biso d'accord. Biso toza na biso na problème mon côté au voyager na Frida. Boya poto ceux qui boye koto yo bubandi ko luka mbongo na bino ensemble en ce moment là nde boko balana. Dollar Star aboya kiango. Dollar Star aboya kiango. Sorry bande ko nanga. Moi Dollar Star aboya ki loko wana lobike ako voyager yemoko ako voyager na Frida te. Aboya ki alobaki ako voyager na Frida te. Alors bande konanga pourquoi aboya ki ko voyager na Frida po alobaki nanu abali Frida te moyen a voyager na Frida ezate. Bandeko koboya oya boya ki ko voyager na Frida famille a Frida ba moni ke non. Mbango baluka mwana bango akende poto. Alors comme bolingo wana ya Frida na mobile na ye balingana ki makasi. Comme bamona ki ke Dollar alingi Frida makasi alors bino mo boyebi kaka mamba bolingo batu bakotaka te. Balinga pe ko kabola mamba bolingo batu te po bolingo eza mystique eza compliqué. Alors tango ekomaki na niveau wana ke Frida voyager te ya boyi koto ako voyager na Frida te pourquoi parce que bali Frida te ayebi papa Frida nenga zala kakanda il faut bala nanu Frida ba makambe komaki ebele en ce moment la famille ba yokanaki basangisa na bango mbongo famille ba yokanaki na bango basangisa mbongo Frida famille ya Frida batia mbongo famille ya nani ya Dollar Star pe batia mbongo pour que Dollar Star abala Frida. Après Dollar ayaki ko bala Frida. Dollar azwa ba soutien ebele na famille ya Frida. Famille ya Frida ba soutena Dollar makasi ba soutena Dollar na nyonso. Ba soutena ka na motema malamu pourquoi parce que balingaki bonheur à mwana bango. Balobaki comme Dollar a raison que a voyager na Frida te po abala Frida te. Balinga ba soutenir ye abala Frida pour que ba voyager ba samamba poto a voyager na poto. Dollar tia yaki ko bala Frida avant bala Frida Dollar zaki na ndako bande ko futela. Mais Dollar yeko bala Frida azaki su na ndako te. Pourquoi Dollar bimaki na ndako bande ko futela? Pour avoir la Frida zaki na ndako abando futela déjà et ako sala ke Dollar libéré ndako atiki ndako place abande ko futela moya futela lisu kuna ezaki te raison et ako koma ke ana ndako te ndeba kendaki ko vanda na Frida na hotel leta baluka ndako malembe comment mobali obala mwasi oza na ndako te. Pour avant tout d'abord ça mambali bala vosa lukano ndaku
Orulukano ndako. Alors do la pesa ki ba raison na ye ke azaki na ndako te, ndako azaki na ngo ezaki so mukie esengela ki azwa ndako mususu wana selon ba raison o do la pesa ki. Yango babimaki na ndaku o koto ake bake va na hotel tanga balaki Frida bakei ko vanda na hotel na dola na Frida bake ko va na hotel. Alors dola c'était prévu déjà à voyager. Ba visa na ye makambu na ye nyonso ezaki normal pour ka voyager. Comme ayeba ki na yazo voyager bande ko makambu na loba na bino e ali kambute onga Irsil bote la TV na fabriqué. Ezali kambu oyo ebimeli na famille ya badola. Ya ba Frida pardon. Ezali kambu ebimeli na famille ya ba Frida. Ebimeli na famille ya ba Frida poani po papa ya Frida aza vraiment na kanda ya makambu nyonso. Kofinga o biso bat internet toye kofinga famille na bango. Kofinga o biso bat internet toye kofinga bango na réseaux sociaux. Nde esengi babimisa ba vérité nyonso. Ba vérité nyonso sauf rien. Bomona ka batu mibale babalani, bomoni ka batu babalani, batu babini, ba fille d'honneur babini, fête batu balé bien, to mona ki biso nyonso. Mais oye bomba makina sima, to yebaki yango te. Do la bali moi si to pesi félicitations. Mais mbongo euti na deux familles. Et euti na deux familles pourquoi? Pour comme mamba poto. Famille Etienne mbongo Angers. Ba soutenir dola na mambu ebele. Famille ba bimisi ba preuve ba lobi ah bo finga biso bazoba. Internet bo finga biso batapasi. Internet bo ya ba finga biso mingi tandis que biso peto bimisa ki mbongo. Nde loko etindi bango ba bimisa ba preuve nyonso. Nde loko etindi bango pena ba bimisa nyonso. Ba bimisa ba preuve nyonso sauf rien. Et bimi internet. Ba suspecté dola, oui. Ba suspecté dola makasi. Pourquoi ba suspecté pour partout au batamboli? Kombo ebimaka ya dola. 3 personnes. Place bakendaki na nganga ya suka. Nganga na lobi ke dola ana singa mo alataka na loboko. Ana singa mo ka rouge. Oya lata na loboko. Ba latise yango na loboko. Pona ba succès na bango musique. Nde bakendaka koluka ba succès na bango. Nde bakendaka koluka ba succès na bango. Ana singa. Oya lata. Alors, epesi pasi koyoka famille oba bungisi mwana bango, epesi pasi koyoka famille oba olela. Oto yaki to fingi bango. Oto yaki to qualifier bango na bandenge nyonso. Famille Afrida fingami Famille Afrida na liwa Afrida fingami na internet. E finga mika po batu ba mona kinda kuna bango salite. E finga mika po tan ba publier ba vidéo na bango ba tebele ba mona ki salite wana. Nde batu musu bazwaki quand même courage ya koya ko finga bango. Mais to yebe vérité te. Vérité o bango moko ba bimisi. Ke nde ba otambola partout ba signaler bango ka ke liwa mwana bango. Eza na maboko ya mobali. Et puis til lelo mobali na ke ko se présenter na famille te. Kenda kende pena ko banda ko expliquer loko nini we lekaki. Jusqu'à présent nanu akete. Alors bande konanga affaire oyo eza compliqué. Eza compliqué. Famille ba oya ba oloba. Koto ba oloba, koto bazoloba. Donc et comme affaire moko compliqué makasi. Balobi dola lekisi mwasi na ye pour na voyage à Fabregas. Koto bato balobi ke Fabregas nde apesa ki dola mbongwa ke kobala. Alors dola bali na mbongwa mabe.
Donc batu na batu bazoyaka na likambo na bon mutu na mutu oloba na likambo na ye mais famille e kopesa biso version oyo nga na beteli bino awa epesi pasi bandeko nanga epesi vraiment pasi na mawa alors pona bandeko tozoyaka kofinga bandeko tozoyaka koloba kofinga ka famille ya batu totala pe pasi na bango kobungisa mwana jeune fille ya mukolo na niveau wana mwana zala na célibataire akufa te meta onka bali ayo kufa bien sûr bali ya famille ezali bien sûr ba famille musu ba bala raté soko buki célibat wana ba ndokinyo sa famille ba telemelio bien sûr mais toyo kama kambo famille bimisi pe balobi ke bazo continuer kotambola bazo continuer kotambola ti muto asali mwana bango bongo akota mabele wana ya maloba ya papa ya Frida en tout cas pas si pe ma bandeko nanga yo okoti na Yersil Botelo TV mais ko partager biso pour que likambo eyo kana un peu partout. Alors partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger quand to mesana olobawa nzamba pambola yo. Pasi pe mawa na likamba Frida oyo ezo lelisa ba mame belé ezo lelisa vraiment bato belé. Alors bandeko nanga na bino tokutani à la prochaine occasion soki tata Nzambe azongite ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Nzamba lola azana biso nzamba lola a batela biso a faire likamba Frida ezope sa passe na mitema courage na famille. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozalina gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Yersil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.